nzambe yozali nzambe nanguya ozali nzambe nanguya olongisinga na etumba yeumeli mingi. Encore une fois, merci bandeko nyonso les internautes partout à travers le monde tokiti lisusu na centre tonganzoto et pas ya mama Israël la joie tobeta masolo ya Tshombo bilelo valeur ya mwana mobali eza Tshombo eloko ezo ça la différence entre mwana mobali na mwana mwasi eza Tshombo toyepa ya spécialiste sexologue ya mboka na biso pe ya monde entier mama Israël la joie pour que apesa biso ba précision pour ye ayebi domaine oyo malamu mingi koleka mbote mingi mama Israël la joie. Merci beaucoup Dino Dioka. Oui, merci maman. À chaque fois tu as que pas na yo toujours na kobima na quelque chose de très important. Il y a moi-même bandeko baolanda biso partout à travers le monde bazako se retrouver na ba franc parler na yo na façon na yo de parler explication na yo claire bandeko bazo comprendre malamu. Mais lelo lisolo ebisi biso ya valeur ya mwana mobali eza Tshombo. Obakisi différence entre mwana mwasi et mwana mobali eza à partir ya Tshombo. Maman lingolo banini par rapport ya message wana. Bon, nazoloba yango parce que négligence eza mingi. Bato ebele ba négliger bana mibali pe bana mibali bango moko baza penza ko négliger ba Tshombo na bango parce que chose numéro 1 na kati ya nzoto mwana mobali eza Tshombo yango nde ezopesa mwana mobali valeur. Tshombo ezopesa mwana mobali valeur manzambe ye moko amonaki penza te pour apesa mwana mobali valeur il faut acha na nzoto na ye eloko moko oyo ezali eloko moko très important oyo eleki biloko nyonso mokili na valeur eleki ba bateau ba immeuble eleki biloko nyonso mokili na valeur parce que Tshombo oyo ndenge nzamba asala Tshombo asalaki Tshombo na biloko nyonso kati na yango eloko moko na moko oyo Tshombo ezalaka nango nzambe asala yango na kati ya Tshombo. Mais tozali batu nzoto pe ezwaka problème siko batu mingi bazoyeba te ke nzoto ya mwana mobali pe ekoki kozwa problème yango no monaka bana base ebele baza kokiba kima mibali na bango bakima mibali na bango mobali Tshombo ekufi elembi ezosa malamu te mwana mwasi azoyeba te ke Tshombo ya nzoto mobali eze loko na nga lokolo eze loko na ngai tikana bongisa ngo po Tshombo ya mwana mobali na kati ya nzoto na ye ezali eloko ya mwasi na ye donc Tshombo zongo talana ndengo zwaka TV na yo somba talana ndengo zwaka voiture na yo somba soko za mwana mwasi zwa pe Tshombo wana na valeur parce que ezali eloko na yo mais evandi nde na kati ya nzoto ya mobali na yo. Alors soko yebi ke eloko na yo soki ezwi problème okolukaka solution parce que Tshombo ezalaka toujours na solution po atezali ya pokweya esi elali ekufi ezali ko respirer na eza ko respirer lisusu te yeba te Tshombo oyo soki to vivifier yango ekozonga normal ekozonga na bomoi ekozonga envie ekozonga lokola Tshombo oyo. Alors kozanga koyeba po bato balobaka te eza makambo ya salite o bazoloba makambo ya salite yango wana pe Tshombo ekoma lokola eloko ya salite oyo fo bato babomba balobela yango te. Nzamba yokeli bana mibali mawa atindeli bango mama atindeli bana mibali ngai mama Israël la joie nazali mama ya bana mibali pour que bana mibali lokola bayoka soni ndengo wana o bayebisaka nga moko na moko mwana mobali oza na problème na Tshombo na yo nga naza mama na yo okoyoka nga soni te po nazali leki note naza pe ya na yo te naza na nga pe mwasi note mais nazali mama no ya molimo okoki koyoka nga soni te pona koyebisa nga likambo ya Tshombo na yo. Tala bandeko na bino na Brazzaville bana mibali makambo ya Tshombo bayokela kango susoni te bango na basi na bango mwasi moko na moko asa yebi te Tshombo ya mobali na nga eza yanga soki na moni yango ezi problème na luka mama Israël la joie po aza na connaissance makasi na Tshombo ya mwana mobali bayebi ke Tshombo ezalaka réparable ndenge kaka nzoto ya santé ya mutu ebebaka ndenge pe Tshombo ebeba leloko okozwa problème na nzoto lokola pali lokola malaria lokola paralysie
to maladi moko songolo pakala oko soigner yango pona ko réparer nzoto ndenge moko pena chombo olingi ko komisa chombo eloko ya soni na miso ya mwasi na yo obandi ko bomba ye yango chombo ebeli soki ebeli ekoma lokola oyo ekomaka eza ko telema sous makasi te ezobeta kaka un coup deuxième coup eza difficile soit ebandi ko beta ba panne sèche ekotaki na kati elembi kaka yango moko na kati to elingi ekota bo elembi parce que ezali entre la vie et la mort parce que ezobela bon soki yo o remarquer que chombo na yo ebeli okoko kima mwasi na yo te obandi okoko kima yete po ba mususu omona soki chombo zu problème abandi kolala na pantalon na ceinture komi koluka mwa problème moko pokwa nyonso baswa na kata mwa mukena mwasi po alala na kimia po mwasi asimba ye na nzoto te or ke nzoka nde soki koyoka neza malamu na kati ya libala chombo ya mobali na yo eza yo pokwa nyonso ava olala tabo kosala te malamu osimba ango ata kosimba po oyeba soki ezali malamu po eza eloko na yo il faut kolingaka yango mingi basimbaka yango te kaka so bolingi bosala rapport sexuel basimbaka yango ntango nyonso mpona koyeba eske eza malamu mpona kobatela yango malamu mpona kopesa yango sentiment ezala quand même ntango nyonso na ntango ya ezala kati na fonctionnement mais yo soko omoni chombo ebeli kopesa mwasi mokongo kopesa mwasi okomi kobima banda ntongo ozwa kozonga na ndako 2h du matin mpona ni pokuta mwasi ase alali alembi pongi elengi mpo bosala te nzoka nde solution ezali yeba te chombo na yo ezali kopesa yo valeur chombo na yo ezali kosala te babenga yo mwana mobali. Merci beaucoup maman. En tout cas ndena lobaki franc parler explication claire oyo tozo ngoka repa maman Israël la joie maman ya bana mibali sexologue spécialiste na matière oyo ya chombo azota tonete za musalo oyo avandisa à maîtriser il y a de cela plusieurs années azo ebana kosala maman olobi eloko moko awake chombo ezeloko ya mwasi mais evandine na nzoto ya mobali ce qui est problème ndenge télévision ko zo problème on memangwe pas réparateur il y a ba téléphone te il y a ba télévision mais il y a télévision parce que maman ce qui chombo est problème bazo memango wapi na centre tonga nzoto na ndako bana mibali na salle de la réparation avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Moulard numéro nango ya téléphone ezalaka 089 94 42 825 089 94 42 825 soit tokobenga na 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 soit na 082 83 70 504 82 83 70 504 soko za na libanda ya mboka okokoma koda mboka 00243 poto za na R2C Congo démocratique nde sikangai mama Israël la jeune nazalaka na Kinshasa na Bandal Molar avenue Kimbondo numéro 164 ba numéro nanga téléphone yango na ko benga nga na numéro musute po soki obengi nga na numéro ya téléphone na ngate yeba te obenga na numéro mususu ko zwanga te bongo ko zwa mama na escroquerie keba parce que bato ebele baza escroquer bato mingi baza ko confondre nga mama Israël a joie na bato mususu et puis bato mususu bazo kosa bato te bango baza mama Israël a joie or que nga mama Israël a joie nazalaka kaka moko na Congo kombo nanga Kumakamba Patience kombo nanga Kumakamba Patience Kumakamba eza kombo ya famille nanga makoli na Bandal Molar avenue batetela numéro 22 pe centre tonga nzoto ezwami wapi pene ya avenue batetela na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar nga wabino mama Israël la joie ndenge nazali awa na minito na zana Congo démocratique na Kinshasa bakosa ote oh mama Israël a joie ayaki na France azali bakosa batu pupu nga batu na vande soki nga na lingi na voyager na koloba soki na ina kende mboka moko songolo pakala na koloba pe na ko pesa bino numéro de téléphone na mboka wana nga Israël a joie bo confondaka ngati bo bandi ko confondre nga bo bandi ko confondre nga babandi ko escroquer bino biloko na biloko ndenge na ndenge okoyoka na vandi allo mama ngai biloko pesa kinga mukolo na yaki tokuta na kombono nani yakati neti mususu bien allo mama
na lobi yakat omenga na ya na zatenga oza wapi abandi ko tangelanga kombo moko boye balabala moko boye na yebite papa nga na zoka oza wapi na Kisangani omenga na sala Kinshasa bande ko ngana zo sabilo makambo ngana kutana nango na vina il faut ko lukanga mama Israël mama ya bana mibali original ngaye yo atomoni muto a imité voix nanga atomoni muto a imité numéro nanga nani elongi nanga yebate ako imité numéro nanga téléphone te ako imité numéro nanga téléphone te yango na lobby soko lingi ko mona kokozwa ngamoko koyeba penza te ozo solana mama Israël la joie original na tango bino bato libanda ne bakosa kosabino malamu benga nga na numéro nanga ya 089 94 42 825 09 98 87 85 95 082 83 70 504 085 21 45 803 nga mama Israël la joie kombo nanga ya mboka kombo nanga mboka na biso ya famille nanga ezali kumakamba patience bakomakango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mbangu ata mbala donc kumakamba patience soko za musika ya mboka na libanda mboka olingi o zwa ba produit ya chombo soko kei mingi bochela kanga na Western Union po Western Union baza ko respecter bato bazali élevé en dignité quand même komona ke complication moko te loko moko te bandeko soko chelinga okoki ko chelanga pe na Lambert de Paris pour Lambert de Paris pe baza bien baza ko comprendre moi na mboka o azali élevé en dignité babi que non ça c'est maman Israël la joie carte na yango azaka na veni ki basi ba yebanga déjà bato basaka quand même n'habitude de rendre quand même mutu visite au client na biso osomon okoki pe ko chelanga ta na monnaie trans ata ba moninga combien de fois ba obandaka ko benga ngana kenda ka ko zwaka mbambo or que nazali mama ya bana ebele nazali mama ya bana mibali ko bimana ngai soki na ngina bimana kende pai tala emulongo bato bandeko bato wana ezo sengo futa bango siko ko tambusanga na ba ebela bato po soki bazwi problème na nzela eza malamu te mutu oyo nzambe nzambe a élevé en dignité na kati ya mboka il faut ko respecter mutu wana po nzamba pambola yo c'est très important bandeko po mutu lokola mama Israël la joie Congo mobimbe yebinga adresse nanga koni elongi nanga koni ya photocopie te yanga moko non mais quand même yango wana na lobby okotela ngambongo no mingi vraiment na Western Union otie okomi kombo nanga kumakamba patience wano komona ke tanka kotie mbongo kana lero wana pe na yango sans problème parce que Western moko na moko ya mboka non mama Israël la joie c'est une servante de Dieu azama mo ayembaka to mona ke na télé kuta ucha misa album ya Yesu abongwani te Yesu abongwani te akobongwana kati me babisika mususa to ye mama Israël la joie mama Israël leba ko tindelo susu mbongo kuna ye moko aya ataba nyoko la kamutu vraiment to lobby babate la personnalité na bango babate la pe musala po ba escro bazebele mais faut ko yeba ke mama Israël la joie ko sala mabete na banka ta moko po naza mwana mboka oyo nakoli na kati ya mboko nazali na yebani na kati ya mboko lokwa lipa lokwa nguba lokwa eloko le solo bina atana mwana mke mama Israël la joie akoya ko l'action cheskanga na zalaka ozomona soki mutu azali élevé en dignité ata biso na santonga zoto place na zalaka bakonzi babenga nga allo mama ngabite problème ezate na ko consulter même na téléphone chambongo na yo na M-Pesa ou bien na Airtel Money to na esika mususu a chembongo na consulter ye aller na calculer ba dose aller na PC prix a chembongo na fi mutu na tinda ketikele biloko parce que faut qu'on respecte mutu azali élevé en dignité wana pensamba ko comprendre yo ke yo pe fo zamba tombola yo mais soki yo so kitsaka abato nzambe pa bandaka kitso isa malamu te yango na lobi ochelinga na Western Union soit na monnaie trans soit na Lambert de Paris ya bupi ya bana nzambe pardon bana mibali bon nazalaka na veni kimbondo
numéro 164 na Bandal Molar. Nga mama Israël a joie mama bana mibali. Nayebi chombo ya mwana mobali de A à Z. Nayebi ndenge ya kokomisa ngo munene molai. Nayebi ndenge ya kopesa ngo bomo soki ekufi. Pe nayebi ndenge ya ko réparer yango soki ebeli. Nazali mama bana mibali. Merci beaucoup maman Yabana Mibali, maman Israël la joie. Mais les autres remarqué, on a une précision par rapport à l'identité à maman, numéro de téléphone pour ozoyer moko azana Kinshasa mais ba produit et comme partout à travers les mondes. Ba vivifiant et comme partout quel que soit les coins et bimaka et komaka et ba résultat ba ndeko ba sa témoignage partout. Maman tu remarqué à part ba chombo parce que souvent tout le monde a ba chombo ezara liboso mais tu remarqué ba produit belé na éviter ba vivifiant to lobela kayango est-ce que ça quand même na moi produit moko ko koloba lendisa kubisa telemisa OK bana mibali nga mama na bana mibali mama na bino na salela bino pomade chombo pona koyesa chombo munene mulai na salela bino bukanda po epesa ka chombo kanda chombo esilika ke telemaka na salela bino telemisa po chombo etelemaka na salela bino pe kubisa na lendisa ezaki simoko ensemble eska moko puke chombo ekubaka ezala makasi lokola libaya na salela bino pe lisusu carburant po bobetaka baku ebele na sala ki biloko ezebele ya bana mibali na sala pe démarrer lelo na wala kisabino démarrer obo tuna mama biloko la kisana télé te na laksaka biloko te na lingi ba photocopie te parce que na mboka na biso ba milangi otoza ko utiliser na ba centre belé ezaka ba milangi kokana tala oyo lokolo mulangi ya démarrer nde na laksibino mutu moko akende kokosa ona poussière makala te démarrer ezaka poussière makala te ndenge babandi ko escroquer bato démarrer lelo na laksibino démarrer po boye ba démarrer yango yoyoki ekozala démarrer soko zwango pananga mais keba soko zwango ya photocopie eba te koza démarrer te ba photocopie mais pona ba kisi mususu bien aimé na kola kisa ba kisi te pona ko éviter ba risque ya ba piraterie tala lokola mafuta o bat pakola ka pona kolongola ba tampon na loposo mulangi oyo batu musupe bazana ba milangi oyo na ba centre parce que eza ba milangi eteka makati na ba wenze na ba plastique nyonso partout yango na ninga nango lakisa biloko te mais nazo lakisa kaka na émission oyo ke oyo ezali mafuta boyo kaka mama ezali la joie sala vivifiant ya mafuta ne longolaka ba tampon mafuta ne bongisaka mutu loposo mafuta ne zongisaka mutu jeune mafuta ngo yango na lakisi bino yango kombo nango Péotin. Bon na sala pe nani Péotin mususu pona mutu o loposo na eza kokuba makasi loposo ane sokwa makate telaka te eza soka pakole eloko meko telisa ya baby yango na bakite na sala bato loposo wana oyo na sala bino oyo na yekozwa na sala pe bino poudre Denisia te o eza tube na sala Péotin toujours. Bon na yaki ko sala pe poudre na sala ki poudre Denisia poudre oyo pona kolongola ba graisse nyonso elongi pona ko rendre le poso lisse lokola etabé poudre oyo na sala na yaki ko sala pe vitamine parce que bato mingi baza ko utiliser ba vitamine na mabe ezobongisa bango te ezozikisa bango ezonunisa bango le poso yango na saki vitamine oyo po atozo tambola na moya tolambaka mikate ato ozwaka ba chaleur ebele le poso na yo ezala bien na sala yango na yaki ko sala pe savon liquide Péotin vivifiant eza na bilia ebele na kati ba maki ba mbisi biloko ebele eza na parfum moko kitoko okondimata te kimbisa mai sa na kati parfum kitoko eza pe na fulu ebele soko niki na ngo loposo okomona eliesi loposo na yo okonuna te ato bande konuna obandi kozonga gêne. Bon oyo eza potopoto na sala po bana mibali ebele balingi kolia ba gâteau ba mapa ba sukali bati nde na bakite na sala potopoto ya bambala nyonso oyo ebongisaka banzoto bana mibali. Bon bana mikepe boko komelisa bango potopoto tonga nzoto oyo mwasi po auti kobota sika akoki pe komela potopoto oyo mobali abetaka un coup il faut amelaka pe potopoto tonga nzoto oyo ezali très important pona ba garçon ya bato nzoto mike ezali ya bato abazoto minene pe ezali mais ça dépasse ko ya organisme na yo ozana besoin eloko il faut toujours passer par la consultation ko benga oleka na consultation parce que na examiner yo pona yeba organisme ya nzoto na yo
na calculer dose ya kisi na yo pona pesa yo mode d'emploi. Merci beaucoup maman Israël la joie, maman ya bana mibali, réparateur de Tchombo, sexologue Otozanae. Merci moto zoyo temps mingité parce que misala ya sala eza ebele. S'il faut conclure émission lelo maman, ni nyozo lancer comme message na bandeko nyonso bazolanda na ba recoin monde na ba continent nyonso partout, baza misika bana ba problème na Tchombo, ba yoki lelo maman ya bana mibali spécialiste na Tchombo, ni nyozo yebisa bango comme message. Merci. Comme message na zo yebisa mwana mobali nyonso azongisa valeur ne ya mobali na nzoto, valeur a mwana mobali ezali Tchombo. Yeba te Tchombo na yo ezali réparable. Na yo mutu oyo Tchombo ezali en bonne santé, il faut luka ba conseil mingi parce que Tchombo na yo ekufa te. Na yo mutu Tchombo ezali na mwa problème, en tout cas okobenga nga na ba numéro na nga nyonso oyo na yebisa kyo parce que il faut na bongisa o Tchombo soit tokoya sur place na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar. Vraiment okokutanga mama Israël la joie pour mikolonyo soyo nazaka kana kati ya mboka nanga Congo démocratique. Merci beaucoup maman Israël la joie. Là je rappelle que maman Israël la joie est sexologue, spécialiste en réparation à Bachombo, donc ceux qui problème ezali ndekonanga olandi biso partout. Maman zolo bazana Kinshasa na commune ya Bandalungwa na avenue Kimbondo numéro 164. Mais yo oza en dehors ya RDC, oza à l'extérieur ya RDC, ba numéro de téléphone maman a pesi tout au long de l'émission au bengi au sololina maman oyebiso quoi faire. Et après avoir fait ça, bah produit bah vivifiant, ezali différent. Na ba kisi ya bokoko na ba misisa to ba makasa et ko komela o esika ezwamio. Na lobi na yo bien et ko koma esika ezwamio za na Amérique, za na Europe, za na Asie, na village. Atoza na province, village moko soki wapi. Ba produit ko komela yo comme pe bandeko baza à l'intérieur ya RDC na ba province mususu. Boza na Katanga na Chouapa na ebité na ex bandundu na 4 coins sur RDC. Produit na Kasai, ba produit ba vivifiant et coco melabino sans problème. Ce que zo bimali banda mboka ebongo na kati ya mboka. Maman merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Merci parce que accepté invitation lelo. Merci na bande ko la biso Raïs, merci aussi na Gloire bande ko nyonso yo pe mutolandi biso. On s'est trouvé que mission ezaki intéressante pour nayo benga osolana maman ba produit comme elayo Tchombo ezonga kibomo bali nayo ezonga esengona libala pezonga. Au revoir nzambe apambola bino. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.